Kabila haba bakona bakabila kabila shali nyoshi tumshene tonsebile awa mutu ya yesu nani munduboy bakabila pouvoir makamnuzo alesala induko mode ça fait comme des jours est-ce que banda mubutu nani est-ce que de la tête bidoko yo bakade fale zaki de faire kabila yo pate et pas ngati ajate alungwa achale lungu mote banda et ça fait comme des mois et laisse comme des années jouer fin sabat achana alors et pas ngati Messi. Je demande Messi. Bandeko mbote na bino na ba solar ba yebi ke Tshilombo a échoué bo pesa nga raison un jour. Alors bandeko nanga vraiment naza fatigué mikolo yoko ya pete boyo kama kamususu concernant kama kamanzambe na fatigué de le dimanche tokomi tozokende lundi parce na moi tokomi 1h-10 mais nazana baninga o balandanga baninga o bamesana nga baninga o basepela nanga babandi ko benga nga babi pasteur 5 jours vidéo ezate vraiment mais naza trop pris bande ko nanga andinga osakana te nga moko pende bolandanga na sepelaka mingi tika nzambe pambola bino partout bozali ba mauvais temps oyo toza ko passer ndenge na lobika toza ko passer et ko passer pe alors bandeko bomoni sula mais malgré na ikuiti na ye azoyeba ke faci beton aza ya kopola azo kosa eloko te bandeko na ngai toza andika mabe élection nazoki dépêche moko boye Kabila asignalaki Tshilombo très bien que ndenge ozo travailler boye lokolo ozo travailler bien ngana moni sa nuka 10 ans yo simba présidence ngana simba défense neto salaka wana donc toi tu me soutiens et moi aussi je te soutiens voilà mais kosala union sacrée et koki kobima te songa na zongi te il faut zelanga na zonga comme ça union sacrée bima mais kotiela nga batute oyo bazaki na IDPS na ebisaka yo te parce que kibokonzi eza na cash eza ya nga donc avant otia moto batu nyonso kotia otindi yango pananga na longoli ona ko longola na garder ona ko garder après na zongi silio au signer au publier yango na bandiko na bozo mona Tshilombo gouvernement so bimaka te ce ko bima lelo avant-hier déjà Kabila azongaki déjà na Lubumbashi place azalaka boko mona image na otela bino donc bandeko na ngai ndenge na yebisaki bino Tshilombo akosalaka rien bayininga mpona vérité ona basalinga ba vidéo ebele ko traiter nga na bandenge nyonso ya mabe. Mais moi, en tant que pasteur, je ne peux que dire la vérité. Je ne peux pas cautionner le mal. Et les mensonges, non, je ne peux pas. Donc, ceux qui beaucoup salanga ou beaucoup sali, mais nga la vérité parce que j'ai aussi la liberté d'expression. Allo bande konangai, Tshilombo, ba conseiller ya Tshilombo ba travailler. Ba ministre ba travailler na bangote. Ba député ba travailler, ba sénateur ba travailler na bangote. Kaka ba policier doit travailler ko iba ba mbongo ko sala mais sinon te ba o wana ba travailler te nazana bango kuna na présidence nazana bango na gouvernement et nazana bango partout tina sénat ba nazana bango donc il travaille pas Kabila beta bango ti bana mike donc Kabila bimaki na ye siko zongi na ye bo mona moi image na otela bino bandeko eza mawa sikoyo ba yebisi clairement que moni soki bo sali élection ya mbalo yo le peuple a comprendre yo ko lekate même côté na ngato ko lekate
Alors, il serait souhaitable, yo piquer quand on a le élection zate parce que les sentiments zate, tout le monde qui a la défense, ti na 2000, ti année au pek aussi là, bon, comme na 2023, pe sili, al bouquet côté du mususu. Mais ndenge na zoyo kabasango, na bana, yanchangu na ba mususu, ce qui vraiment na 2023, ba pati, en tout cas, na ba luba o bazana ba quartier à Batou et ko suka mabe. En tout cas, to souhaité te vraiment ko bati na ba niveau wana. Mais ceux qui bango moko balingi ko bati na ba niveau wana, to zali comme ça au salate et ko bati et ko petit na ba niveau wana to demander pe na ba Congo na Équateur na Kisangani na Kivu partout ba luba bazali ba meka kotika ba province oyabiso. Voilà, ce n'est pas un message pour pousser les gens à la haine, mais c'est un message d'avertissement. C'est clair et net. Lorsque Jésus-Christ disait, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, ce n'était pas pour pousser les gens à la haine, mais c'était un message d'avertissement. Merci. Nabanzi, Moumonia quand même, hein? Kabila sabi nyoshi tubisene tosete. Awa mutu ya jeshi kinadi. Munduboy. Kabila pouvoir makamno ya yesala. Ndugu mode, ça fait comme des jours. Est-ce que banda Mobutu nanani? Est-ce que dans la tête biloko yo? Ba défendre les acquis. Ah, de faire Kabila. Ah, yo, pas de et pas un gars. Ah, j'ai longwa. Ah, j'ai le logo monté banda badele. Et ça fait comme des mois. Et c'est comme des années. Ah, jouer. Ade, having Shabbat, a Canada. Alors, et pas l'engagé, as a Messi, chef de man, Messi. C'est dire, hein, Azawa Zolo Bazana Kishasa, Azolo ba clair, mais pas n'angaïté, parce que c'est choué. Donc, n'a moi componaye ou Azomela. Alors, bande kunangaï, Fayulu à répondre bateau yo bazolo bilana élection bangona muzitu mais na boy ko tshaba image wala parce na bati so la ndakiango a miki ko répondre bango wana pour faire raisonner bango. Alors monsieur 15% ya lobby état de droit Kabila Kei yo lobby au président ya voix normale si tu as besoin élection to tramta voter yo ba ibi ba voter bango te bango so komi boya boy mais alors totala ndenge yo na Fayulu boko sukila Fayulu azali kamuta tikilo pouvoir yo yibaki ye mais alobi to kende to tshaka Kabila ndibanda to kende kaka biso na yo wana bato ba voter tilo mona ba bazaka de parce que ba luba muso ba de comprendre na lobaki que vous me donnerez raison. Oh, pasteur Mukongo, yo lingi bisote, o lingi baluba tenga bite, nga lingi bino, mais vous êtes des menteurs, vous êtes des traîtres, des escrocs. Neti pasteur Mususu Aziri kuna José. Ayiba batu mbogwe bele pasteur wana, muluba. Siko komi homme d'affaires. Côté Tilombo, muluba. Eza mawa baluba o bazana Zurich Lausanne ba pasteur naba o bazana ba Lausanne kuna ce sont des voleurs muso bazana Lausanne azwa mbongo ya cotisation nyo surtout agana kosomela ngonda kuna na kisasa zongi. C'est triste hein. Si dans votre église les pasteurs et muluba sortez vite. Vous avez affaire à un escroc avec un escroc. Mais oui, je vous dis clairement, je ne masse pas mes mots. Alors bandeko to luka image ya Kabila bango balobaki Kabila kena na exil. Ah, mais bon, Kabila sikoyo. Kabila zongi, Kabila sazonga. Alors, botala Kabila yo. Voilà. Attention. Les enfants n'avancent pas. Attention. Boumoni Alice. Attention. Les enfants n'avancent pas. Attention.
na moi basoda na ye tout ça azana katanga kuna. Alors mubenga soki mubenga di oyebi ke mubenga na akobelisa baluba netizie baluba ebele bakokufa mpona mubenga na mwano ya mongo soki nani faux pasteur oyo tuki di lise ils comprennent pas jusqu'à présent ya mawa Chilombo mpona ye ayebi clairement que nga pouvoir naza nango eza ya IDPS te eza ya cash donc je n'ai rien à voir avec IDPS. Mais pourquoi les baluba ne comprennent pas? Oui, parce que le peuple ne comprenne pas que les baluba, les amamiki. Ah, des quoi ça? Il y a ma trop, hein? Parce que parce que nous n'engagez ni. Na cheli bino babilo kwa ngole nyonso. Hein? Ah, dit. Voilà. Tozota la bana oyo. Total no ba koko na mso. Bon, c'est là, bah, c'est la casquette, ouais. Oh non, c'est là. Comment il y a une casquette? Bandego, est-ce que bino yoki hymne national wana? Mais ba petit ozo ba baka susu. Oh. Ti. Ezana combien na 0:30 29 minutes. Bandego, to meka na woyo ka susu. Ah, sto tala so ke zandege. Bano bazobe na langi ne na ibite subi dozoko bazobe na langi nini bano Chilombo yoka mawa Chilombo te Chilombo foza pe motema be ya mabe bande kuna ngai foza pe mitema ya mabe na banzi na ibite oyo sobo ko tanga ngo batu bazo déclarer fayulu na bango bazo déclarer Fayulu na bango a récupéré pouvoir au bayibiye. Voilà. Eza nango susu likamako bomba te tokende susu awa bandeko. Tokanisaki ke biloko yo esili. Mais tomoni bobandi ko exagérer na biloko oyo ya nonsense. Avant voyager, il faut faire sa test à corona, $35. To kotia na fo si bandimi yango. Et pour to zonga awa Afrique c'est exiger biso to faire sa test à corona $850 plus de 50 donner baba $60. To ça ici yango. To comme à l'aéroport pour to voyager, il faut te foutre $45 pour la non. Nalobi na bino boye. Soki bobandi ko futisa $45. Tokobanda ko carré bino bofani na 45 na bino kuna boye te biso peto ya kuna na Kinshasa te parce que bobandi buzoba ya gouvernement ya kala yango boye nango batu batelemi awa balala awa pona $45 na bino pona 45 na bino batu bazoya na Congo biso tozaba na mboka mbongo oyo bozi na nini na Kinshasa bo continuer kaka na government wana. On continue na buzoba wana tokodili na bino ezalaka te so moi tozonga mboka izate po tozangi mbongo $45 ya INRB tozala ba famille awa te biso toza ba vacancier toyeki tourisme na mboko tokosala nini nzambe na ngai totiaki espoir na béton INRB tala babiloko déception monsieur le président de la République. C'est quoi ça? C'est quoi le pays? Fachi béton Yo solo ba faci béton mais oza normalité faci béton
nzambe na ngai faci béton. Mes chers compatriotes, quand on vous dit que le Congo central, ça n'y va pas, vous ne croyez pas. Vous pensez que nous, le Congo central, est en train d'évoluer. Or, ce n'est pas ça. Regardez, ici nous sommes au Congo central, dans les bas fleuves, territoire de Lukula. Et nous sommes précisément à Kinyati. Un incident. À cause des petites routes du Congo central, parce que les routes aujourd'hui sont devenues modernes. Mais nous avons un gouverneur qui s'appelle Atuma Tubwana Nkuluki. Il ne fait rien au Congo central. Maintenant regardez, ces véhicules qui venaient de se renverser ici, ce n'est pas à cause d'excès de vitesse, ce n'est pas l'excès de vitesse, mais c'est parce que la route est trop petite. On est en train de vous dire que Atuma Tubwana ne fait rien, vous n'acceptez pas. Vous-même, vous regardez. Regardez. La route est trop petite. C'est provoqué à cause de la route qui est trop petite. Il y a l'autre camion qui vient d'arriver, c'est cogné sur ce véhicule qui est déjà chargé. À cause d'une petite route. Regardez vous-même. Regardez. Le Congo central, ça ne va pas. Atuma Tubwana ne fait rien. Il ne convient pas être gouverneur du Congo central. Regardez, nous venons de perdre les âmes. Vous êtes témoins. Ça venait de se réaliser maintenant même le 10 mars que nous sommes. Ce n'est pas l'excès de vitesse, mais c'est parce que dans toutes les provinces, on est en train de moderniser les routes. Mais chez nous, ça n'y va pas. Ça n'y va pas. Monsieur le Président, vous avez dit que Kisalume Banda. S'il vous plaît, le Congo central, c'est une province, c'est une deuxième province. Ici, chez nous, en RDC, maintenant ça n'y va pas. Regardez, regardez, regardez. Ce n'est pas l'excès de vitesse, mais c'est parce que la route est trop petite. Son Excellence, Monsieur le Président, Atuma Tubwana ne fait rien dans notre province. Ça, c'est une route nationale. Et nous sommes précisément à Kinyati. Regardez vous-même. Vous avez condamné tous les bourgmestres du Congo central, ceux-là qui se sont revendiqués à cause que Atuma Tubwana ne fait rien. Vous-même regardez, ce n'est pas l'excès de vitesse, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Regardez, regardez. Les Né-Congo vivent de leur force, mais maintenant ils viennent de perdre les choses, les biens. Il y a des bananes, il y a des ananas. L'État est incapable en RDC pendant 18 ans. Ils n'ont rien fait. Regardez, il y a des blessures. Regardez. Ce n'est pas logique. Regardez, mes chers compatriotes. Bâton, regardez la maman ici. Regardez. Regardez. Vous gardez Atuma Tubwana, qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à Luamba qui allait un peu bien travailler. On a monté un scénario, soi-disant non à cause d'une femme. Regardez. 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 Regardez vous-même. Regardez vous-même. Nous sommes à Kinyati. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que les Congolais sont en punition? Est-ce que les Né-Congo sont en punition? Pourquoi le Congo central n'évolue pas? Ça, ce n'est pas l'excès de vitesse, mais c'est à cause la route est trop petite. Dans toutes les provinces, on modifie des routes. Maintenant, regardez, ce véhicule était vraiment debout. Il y a un autre véhicule qui l'a cogné. J'espère que ce message va arriver droit à mon président Fachi, que j'aime beaucoup. C'est ça la conséquence du Congo central. Je dis et je vous remercie. Bandeko,
message on a zoa ki yango tant que salamika boba batindilinga yango avec le 10 mars 2021 et aujourd'hui on est le 15. Aujourd'hui on est le 15. Et puis c'est un passé mais j'étais un peu en déplacement et pas une azala qui n'a pas ça la haute parce que n'a trop près de Makwanzambe. Bandeko mboka nini oezan bat basako kufa bat basako de 18 ans toi 32 ans rien 18 ans rien oyo susu rien fait de compte bandeko même ça mike donc le gouverneur n'a aucun droit de travailler parce que le pouvoir n'est pas décentralisé soka lingo sala boye mbongo Kinshasa lingo sala boye mbongo Kinshasa bref bango nyonso ils sont considérés comme étant incompétents. Or, bah ça peut être compétent, mais mbongo ko vanda pa na bango te. Si le pouvoir était décentralisé, bon, le kola ngana zuboye na kosala boye. Mais soki mbongo ekoti na kati ya Bakongo, mbongo na nyonso fo kende na Kinshasa. Mbongo na nyonso fo kende na Kabila. Mbongo na nyonso fo kende na IDPS. Mais finalement, yangwana lukwa to rata fédéralisme, il faut ton dimaga passion. Parce que biloko sous na fédéralisme ko sana mate, comment Tshilombo aibi rien sur le Bas-Congo. Et puis, a priori, biloko wana etalipe Tshilombo etalipe gouverneur mais etali ba bourgmestre, etali ba commune, mais ça n'a rien. Bon, on y se bango. Tala, il y a que des gens qui meurent. On a province nangai, il y a que des gens qui meurent tout le temps. Il y a pas ça. Ah, bande kunangai, ya mawa. Moko kochaka biloko oyo ozo fanda ozo loba mais non nazapi alo bandeko na eko remarquer loko moko na biso ba patriote congolais to komi na kofinga na ndenge moko akosakana te koleka ba africain nyonso donc to balomona na ba bourrique to balomona na ba zoba c'est pour cela bino mutu bolanda biso. Soko moni chaîne on est ba titre ma B koloba makoma ma B ya ko finga ndeko ngai ce n'est même pas la peine otala ye ou bien comment kotala été ngaza na bato belé oyo bino bolanda ngana ndaka bangote landa mkesu la tali professeur Yombi na tali quelques minutes après na fandi esili mais non esili parce que kolanda net muto boyo kana muto Frisa Mawa plus accessible. Congo bana Congo flash juste ya moins de 10 minutes na ika ko yebisa bino ke Kofi Liboma e bandi. Kofi Liboma na yo e bandi, Kofi Liboma na yo e bandi. Kofi Olomide Liboma na yo e bandi. Donc mutu oyo bandeko na bandi na ba danseuse na ye mutu oyo Kofi Olomide azali complice ya liwa ya Papa Wemba vie na ngai ya ndaku mukolo ezali na oya na kobimisala bino ba makambo oyo bokosimba mutu Kofi Olomide keba na yo ko provoquer ngai te Kofi Olomide ko provoquer ngai inote pona yebi yo bien na yebi yo bien Kofi Olomide ko provoquer ngai te Kofi Olomide soki liboma na yo ebandi keba na yo Kofi Olomide soki liboma ebandi yo lokoso ya mbongo epai osuki wana te oyeko coopérer na OMS Organisation mondiale de la santé OMS Kofi ye wana sikoyo lokola za leader d'opinion Kofi alinga profiter siko ba futi mbongo bandeko ba futa mbongo ba million pa ya Kofi pokaka asala pose wana asala neti azali kozwa vaccin pona batu balanda ye pona ba fan na ye balanda ye bana Kongo bofongola misu bozwa vaccin wana te bandeko na longoli ye eza mawa na mboka na biso pona kofinga tout ça mutu bato ebele akolinga neti baye pona kofinga mutu kofinga kofinga musala nzambe po bayebana et lobby vo YouTube afuta ye azoka mwa kuta ko laisser famille na bana mais c'est regrettable nazana mwasi moko afinga Olomide wana so na lakisi yango eza malamu te
et Kofi peut répondre il peut lobby presque ndenge mwana moi sur la lobby eza mawa bandeko eza mawa Kofi soka kati mangole na ye metalié ce bafani boni oyo yo ndenge mboke komi lelo babaki ndibile baka bosoba koya kobenga ye liboma un père de famille ndeko ndenge bato balekaka ndenge tolekaka na ndenge bato batiaka bacommentaire okoyeba moto niveau na ye éducation na ye instruction na ye okoyebila yango kaka mosusu ndenge aotia bacommentaire na ndenge azoloba ndenge nga nazala victime ya bato nayebi te ale basalinga baémission wana ofika nayebi kutu bango te ya mawa totala nani naza pour ye te mais asalinga mpe eloko moko te mais aza na droit na ye soki alobaki lokati ya bango ele akati bango ele na ye esala biso eloko nini nzambe ya pasi ya totala. Ça n'a pas informé ici, ça n'a pas informé j'habite en face, mais je ne savais pas qu'il y avait ce cabinet. D'accord. D'accord. Vous n'avez pas de problème de santé particulier, quand on fait une vaccination, de l'allergie, des problèmes de santé particuliers. D'accord. Donc, on y va. Vous prenez aucun traitement actuellement? Non. Ça va, merci. Et vous avez déjà eu des vaccins auparavant? Non, non. Non, je pas. Vous ne voyez pas souvent le médecin. Si il puisse aider, magnifier. Bon, c'est pas grave, on va le faire différemment. Je vais rentrer comme ça dans l'informatique. Bon, bandeko wana badi bomoni ndenge abimisi carte ya seki carte ya sécurité sociale autozulaka traitement awa ye bazaka nango azwa yango atake ki atake français ou bien atake mutabwaka awa fanda awa wana eza vie privée na ye ya une différence entre vie privée na vie publique lokolo eza vie privée na ye etali biso te voilà eza na bato bakotaka ba vie privée ya bato eza vie privée na ye etali biso te voilà totala ye awa. C'est bon, allez, asseyez-vous, hop, approche-toi. Voilà, allô, très bonne santé, il n'a pas de fièvre, il a l'âge pour se faire vacciner, ce vaccin c'est entre 50 et 65 ans, il n'y a pas d'allergie. Ok, hop, hop. C'est ça. Bon, le vaccin, c'est ça, ça fait une différence. C'est celui qu'on utilise par la vaccination. Bon, bandeko bomoni aina poto awa soki na poto soki pe wapi soki pe kuna je ne sais pas alors bato batie ba commentaire baso ba fingi ye balobini ba oye koki tout ça mais moi je pense que même yeso ak osala ba publicité na yona bato boni ba kolanda ye parce que lelo yo e commune ba internet bato nyonso baza ko boya na ndenge na bango donc pourquoi ko finga ye soki olingi ko loba na ye mais ko finga ye pourquoi bandeko nanga ofinga mpona nini loba na ye soki asali yo nini balobi ki azwi bamilio me bamilio na biso moni yango pete toyoki yango te me ye lukola ayoki yango amoni yango peut-être tu wana etali ye me biso tomoni yango te voilà lukola tomoni yango te tokoloba makambo likuta te parce que tomoni te voilà Chers compatriotes, le ministère de la Santé est informé que par mesure de précaution, quelques pays de l'Union européenne ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique de vaccins AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. À ce stade, la relation de cause à effet entre l'administration du vaccin AstraZeneca et la survenue de troubles de coagulation sanguine n'est pas formellement prouvée. Une investigation est actuellement menée par des experts. C'est pourquoi le ministère de la Santé tient à informer l'opinion nationale
que le comité d'évaluation de risque de pharmacovigilance de l'Agence européenne de médicaments et l'Organisation mondiale de la santé indiquent que les bénéfices du vaccin étant supérieurs aux risques, le vaccin peut continuer à être administré en attendant le résultat de l'investigation sur le cas de troubles de coagulation sanguine en cours. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ce vendredi 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Il rassure la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains, et que dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. La nouvelle date sera annoncée incessamment dès que le résultat des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Je vous remercie. Ah, bandeko bomoni ye moko nde azotangela yango nayebi te soki aza comprendre makambo azoloba nayebi te soki azocomprendre makambo azoloba. Voilà, bandeko ranga, merci beaucoup natiki bino Nzambe apambola bino parce que namoni minute yango ekoki. Voilà. Toaposa tanga po bana bino batanga libanda batanga atia biso to souffrir bana bino bamata babisia biso totamba makolo tala bamataka bavia baenda ba France bayotanga mais biso totanga makolo to souffrir mbula to betela bonga su ba classe to lingango te ba vantira aso boyiba mbona bino kuna bino boyibela mbona bino kuna biso ne to abo tona posa tanga. Totanga bien te parce que gratuité zali balongo la gratuité autant d'aka ko futa pour makambo biso te ato baye na biso yango. Nous avons besoin d'étudier to ça na posa totanga to boyi makambu bakata classe soki bambilinga mbilinga kozala na gouvernement mama koyiba bambongo kuna chikite bokanga classe te nous avons besoin d'étudier. To biman ka bakulu na ka banduma mtu batuna bana ba fazi ati. Ya résultat. Des vaccins à banga ba bana na bana ba. Ah.